nazalaki kaka na internet na maboko. J'ai vu un frère qui tosambela mpo na ye tosakola mpo na ye ndeko na biso oyo auti okufa na makambo ya parcours oyo. Okay. C'est quelqu'un oyo tokutana ye na miskade na nzela nautaki mission ye mpa uti makambo na ye nakoniaka ye na voiture ntango akiti azalaki na kanda makasi akiti na kanda makasi ndeko apite otutinga oyebi te babie matériel boye ese kimia ntango bandi kosilika na sakoli mpo na ye esi ndeko fokeba namoni liwa liboso na yo mpe namoni ovandi na kiti me kiti yango eza service namoni mama moto akiti mote tolongwe na ye peme toke mopanzi nandi kosakola mpo na ye mpe nasakoli makambo ya foye na ye nazomona bana basi bazingi yo me namoni mwana mwasi moko ate mopanzi na bana matie loboko na lita mazolela ese ndeko keba dia bazoluka motu na yo dia bazoluka yo parmi baprécision na pesi ye ndeko akiti kanda ayaki mpo abetanga bandeko wana prophète amiral moto azoloba akutanaka na papa na biso na nzela totika sisa nano prophète amiral prophète ya tikotaka yebisi ye makambo elongoli ekanda tolongo wana na ye kopekisi aye tosambeli mpo na ye nayebisi ye namoni liwa me fokeba parce que eza na bazoluka yo na kota mosala me makambo wana eza na porte moko efungami kote ya libota na fokeba ndeko ayokaki prophète amiral ndeko azalaki toujours na vie oyo satana akangaki yango parce que nyonso bandeki kosala azalaki utilize na esprit moko ya possession azala stable te azalaka mutu ya vie ya loyenge mpe makambo ya loyenge yango na dia baprofite azwi me aza mutu moko soki ayokaki ainsi dit l'éternel me nzambe alingaki apermettre te satana azwa ye parce que on a prié pour lui toyebisaki makambo oyo ekombeli ye lelo mais malheureusement tosinza makambo yango oyo nzambe alobelaki makambo eza nini moto na nzambe makambo eza makambo ya vie na ye parce que la première des choses ndeko mpe ya son âme akei tozoloba makambo pourquoi parce que bato nyonso baza na vie wana batika parce que vie nyonso oyo moto akangami na yango oyo nzambe aza te na kati ekuma yo soki oza na vie impudicité wana ekuma yo soki oza na vie ya milango milango wana ekokoma yo parce que diable akotala kaka moto alingaka nini mingi na diebela ye wana mpona détruire vie na ye mpe loko mosusu ya motu ya nayebisaki ekeba na madame owa madame na ye mwasi na bikeba namoni mwasi azolela mwasi aolela nini omonaki mwasi namoni ye na bana basi batengi ye bazosepela me namoni mwana mwasi moko atie loboko na litama me na bana bazolela nabi wana madame nabi aussi longtemps ke mwana mwasi oyo azolela yo oza na kimia te mpe oza na bimolai eseke barepare to bakeliwa ye utie pa mwasi na ye non mwasi ndia kobomisa mobali non tolobi ke ye nde par rapport ya message na nde koloba te ke mwasi nalobi te mwasi abomisa me nayebiseki atia foye na ye kimia asepelisa mwasi parce que losambo ya mwana mwasi wana nde bande kokuye na makambo ebele mais kimia ezalaki sur le plan spirituel. Ok, ça veut dire que Adonai, practice for me. Mbote balandi MDG TV mafuta ya sika nzamba pambolela ngai bino ezali ngai babino la grande dame mais bandeko toyebi toza na sango ya pasi ya mawa ya ndeko na biso kote kotika biso na ba circonstance moko ya malamu te nde ningisaki mokili esali pe pasi close the door please nde yango bomoni tokolobela likambo oyo kaka mpona kosunga bayike bandeko mokili yana makambo ebele ok vie elengi tande balobaka siko bilenge yango so olobi olanda yango yana babilengi mosusu ememo na liwa neti ndeko na biso en fait lelo toye koloba nini toye kolobela likambo na prophétie nayebi ke bato ebele so bayoki likambo ya prophétie bazala toujours na batendance moko ya koloba babiloko du genre ke po bomoni moto akufi yango na boye koloba bongo liboso mosusu kutu ba te bongo sikoyo yo omonaki pourquoi obondeli nzambe te alongola yango nde eloko bandeko toye lelo tomeka ko éclaircir na oza molai te là il s'agit de prophète amiral prophète aza moko ya baprophète baleka na baréseau sociaux bato ebele bayebi ye alobi boyoki ye ndenge ameki koexplike ke azalaki kotala tv c'est comme ça ekomona ndeko wana na nde bazolekisa lisolo na ye koma te esika akufaki nde eloko etindeli na kosala émission mpo ameka kobeta lisolo ke ayebi ye na circonstance moko eloko nini elekaki ye autaki so mpe kosambela so mpe koteya na ye
tonton na biso wana papa Gabi awutaki quelque part sope musala sope ba vie na ye nde prophète wana tutaki ye na nsima ntango atuti ye na nsima bino boyoka so batuti yo en plus Afrique nde papa na biso abimai na mutuka na kanda talaka batuti oyo alingaki aréagir selon prophète alobi alingai meme abeta ye me ntango apusani pembeni na ye nde prophète abimisi ainsi dit l'éternel esalaki etemporizaki ndeko ekitisi ye motema nde ntango apesi ye bisakoli aprofetize mpo na ye ayebisi no naomona liwa alobi ne mamboko oloba na ye nde ndeko akitisi ye motema alobi ke non ainvitaka ye meme na église ayaka mpe basolola asambelaka mpo na ye ayebisaki ye makambo par rapport à vie na ye amonaki liwa epo apesaki ye baorientation mpe badirectif na suka yango bakisi alobi soki ayokaki ngai makambo ndenge ekomi lelo elingaki ekoma te nde elongo na ye na tosolola bandeko na nga eza na lingala moko tolobaka ke bisika moto azokufa moto ya mawa azangaka te fo boyebaki moto ya mawa ya liboso na mokili ezalaka nzambe ok moto ya liboso oyo aya kobikisa moto na pasi ezalaka nzambe baloba mokili ya moke c'est vrai bato ebele surtout bato oyo nde nayoka ndeko moko alobi saint Thomas oyo ya bible azalaka ancêtre bakongole nayebi ke bato ebele tozala na bitidi surtout ya kokota dutu bamakambo ya nzambe econsort c'est vrai tovivre temps oyo lokuta eza ebele bafaux prophète baza ebele makambo ya lokuta eza ebele baprofesie ya lokuta eza ebele mais elingi eloba te ke nzambe alobaka te cela n'exclut pas volonté to bolingo ya nzambe pour les humains eloko moko te ekomaka sans ke nzambe aavertir baoyo ya ye biso bato mokili tozala surpris mais nzambe azala surpris te plan oyo se préparé na monde ya ténèbre contre ndeko na biso nzambe na likolo asi amonaki si ayebaki yango na nzela mosali na ye ayaki mpo apréserver notre frère malheureusement ndeko na biso azalaki attentif te bible ezoloba na livre ya Job ke nzambe aloba cependant tantôt d'une manière tantôt d'une autre mais l'homme c'est l'homme qui ne prend point garde et na banzela oyo nzambe alobelaka prophétie eza na kati ndoto vision nocturne ça dépend par des signes Dieu parle par la voix audible Dieu parle et nzambe na nzela prophète oyo alekaki mpo apesa papa na biso message akeba parce que il faut oyebaka nzambe aka bolingo eyeki mpe te oza païen oza nani et surtout ke alingaka masumu to alingaka bato masumu donc moto wana bavie ya bien te esengo nzambe to posa nzambe ezali lobiko moto wana nde raison yesu akufela na ekulusu bapesa ye papa message bato ebele bakoloba mpe bakotuna me mpo ani ye amonaki alongolaki te ya de ces prophéties là so bapesi oyo yango généralement même je dirais baprophétie nyonso bomonaka wana prophétie tout ezalaka na orientation prophétie nyonso ezalaka na badirective oyo no mama kobala mais il y aura toujours des choses oyo esengeli osala ou encore lolenge moko esengeli otambolela ou encore baacte moko esengeli opose mpo emema makambo na accomplissement yango omona baprofete ebele lelo bafinga bango bato ya lokuta et pourtant ça rien à voir bapesi mutu message mais mutu azalaki na baprincipe te oyo ekosalaki bisakoli wana ekokisama ekomi keno profete ya mutu ya lokuta papa na biso soki ayokaki alinga peut-être azala prudent mais malheureusement ye ayokaki na ye te tozosambisa mowei te to mpe tozoloba mabe mpona moto akufi nono tozoko éveiller kaka libota na nzambe tu au son de ma voix on a eu à te dire des choses concernant ta vie mon frère ma sœur fais très attention surtout oyo eza négativité du genre ke keba liboso na yo maladi kufa to problème to nini sala très attention esengeli otelema na losambo et surtout obongisa etamboleli na yo pourquoi parce que kobanga nzambe nayebisaki bino kaka na émission ya Gabi nasalaki 2 jours awa kobanga nzambe ezalaka protection mobimba pour votre information ezalaka protection omoni ntango ozotambola bitambola tambola tu vis selon ton cœur tu suis le passion de ton cœur tu fais osala o motema ezosenga to mpe ezosepela nango ezalaka babrèche oyo ezofungolela moyini nzela na vie na yo et ça va rendre faible ton esprit okose défendre te ou encore nzambe akodéfendre yo to pourquoi parce que il y a des principes et des règles oyo mokili esalemela donc ntango ozotambola na baprincipe na barègle wana protection est assurée vie est assurée makambo ebele oyo eza assurée soki kobuki mobeko esili
au fungoli ba porte d'entrée. Donc il y a de ces choses là eza bongo nzamba ko sala le côté. Eza te nzamba capable te to non 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 non, eza il y a des choses qui dépendent de nous-mêmes. Na harmonie so, il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Parce que nzambe de son côté ça a un problème te. Il assume toujours étant Dieu. Nzamba bolingo, nzambe ya mawa, ya ngolu, ya nyonso to ebeli pe to bengaki et surtout qu'il est père. Biso bato mokili toza pe na responsabilité. Yana bato bakindela nzambe makambo nyonso mikumba nyonso oke kosala ba bêtise na yo eyindeli yo kuna après nzambo tikenge non Dieu n'abandonne pas. Et tant toloba ba biloko wana tosumu kaka. Tosumu kaka. Donc c'est à l'homme ya kozwa responsabilité na ye ya koassumer par rapport ya vie na ye na ba makambo misusu. Donc ba pesa ye papa na biso message parce que nzambe alinga liwa moto mabe te moto masumu te. Molimo tata na bandeko bolimbisa ngai à la lumière de la parole ya na kimia te. Tala ba vie wana po bato bele ba témoigner ba yebi balobi que non. C'est un papa alinga ki ambiance mingi. Na yoki kutu il paraîtrait atiki moi si mo na bébé. Donc à part moi si na yo to l'accès bino na bilili l'autre fois ya ndaku na bana azalaki pe na ba chéri na ya pembeni mususu ko tatikali na bébé. Imaginez siko penda na ba etamboleli ya boy bandeko toza parfait. Toujours juger mon way au sambisa te mais que direz-vous à la lumière de la parole. Donc c'est compliqué. Bande koto bongi sakaka. Toa batu to beta mabaku. Soro lobi o sepelisa nzoto ya ndimela ngai. Nzoto kolobaka no jamais merci. Nzoto kolobaka na yo jamais merci. Nzoto kolobaka no jamais merci. Et na suka na yo mto regretter. Konieka ya mabete ko sepela ya mabete. Kuningisa nzoto ya mabete mais il faut ça très attention. Ba limite ezalaka na mambutu ba limite ezalaka na utolanda tata moko aza ivoirien bat ba yebi komona ezala nani pasteur moi ivoirien nzoto mike boya ote ya makasi mikolo na ba réseaux sociaux bat ba osepela ni Wilfried alobi tala les pécheurs c'est normal pour na mutu nyonso asumuka. Mais l'abomination, alobi, si tu pêches, Dieu te comprendra. Mais si tu comme abominable, Dieu va comprendre. Alobi, oibaka, école le kanango. Ngana comprendre, Dieu va comprendre. Mais so comme mutu asima, mobali, ba beta kona sima. To yo beta baninga mibali na sima. Abinza va comprendre yote. Parce que wana eza suli sumute, wana comme eloko mususu. Siko ba pratique bandeko o basaba osala wana ba biloko ya ba partout soit ba soirée mitakalana et ba abomination. Ils ont ba culte. Il y a ba culte diabolique. Comment expliquer? Attends to balobi fantasme ngo. On est humain kindumba ya mibali to yebi keza nango eloko sikate ki infidélité ya mibali mais oui combien niveau bo sangana kana basina mibali mitakala ebele bozo ko saba basalité katuka. Donc le monde va mal. Les amis to bongo la mitema. Mutu nyonso okufa na ye mais okufa na lolenge nini? C'est ça le problème. C'est ça. Lelo to okufa très tôt. Tata na kufi na 52 ans. Akufi à fleur d'âge. Oui, parce que sur otangi Bible nzamba rédiso ba jour a mutu na 120. To komango ata to 100 o apamba. Moïse alobi nos jours ezoko atteindre ezoko na ba 70 ans plus robuste na 80 ans. To komango na pas surtout ba africain. Na lelo to komi génération ya ba AVC. Génération Android génération ya ba AVC. Bande lelo talande bilenge bakokufa. Bilenge bakokunda baboti bakokunda bano le bana bakunda baboti. Vous croyez que c'est à cause de nini? Masumu te. Masumu matisa nzambe mafuta. Siko ba masumu on peut ça table masumu normalement bat basala rao bat bakosala mais donc to comment créer ba masumu nzambe même à aucun mois comprendre te. Et les que là mais finalement mais bato yo bande ona ngai to pesa ba vie na biso na Yesu et plutôt bongise tambolele na biso. To na biso bato, to na ba faiblesse mais to ba toujours ko recourir pas na nzambe. Na circonstance nyonso na ta nyonso parce qu'on ne sait jamais. Nde na osola na bino bona bino mambo komelanga après lobité. Na ebité de même oyebité. Tata na bima na ndako za en bonne santé.
comme d'habitude il est quelle heure là, 22h, ok, na keboy, et ou encore 20h, 21h, bon, on a 2h du matin, na mutuka na ngai, comme d'habitude, ezaki mambo ya ndosala. En plus, surtout que c'est week-end. Ake kuna ke olongola bilamba nieki asepeli, mbila ya kotie komi ya nkuba ya torture, na ndenge moto akufi. Ah, liwata to epesa pasi, mais bon, que voulez-vous? Assez akufi ke ya ozonga sute. Biso kando to tikali, tout ça, attention. C'était ça le peu que j'avais na émission Autopé na numéro 1. Vraiment, Nzambe apambolela ngai bino, asa bino bolambo po asunga bino. Ba malobo to lobo ba conseil to pesa. Ezala vraiment 20 aussi kana ba vie pe na mitema na biso. Na ngai na bino. Ah oui, parce que maloba Nzambe zambeli ya minu mibalene to benga ango. OK? Et ezokata na ngambo na yo, ezokata pe na ngambo na ngai. Donc, tant que pointe mutu musapi, yo pe musapi amunene zozongela yo. Lorsque nous prêchons, ezalaka pona bato ba oyokate, ezalaka pe pona biso moko. Ouais, parce que moi aussi je serai jugé. Hein. So nga pe na otambola bien te nzamba retourna nga opisanga o mais yo banote ya baningati. Et bongo yo moko se retrouver à ndene. Bible zolo ipanzambe acception des personnes ezalaka te. Donc ipanzambe Dieu ne fait pas exception des personnes de la Bible. OK, non yo et parce que vous avez qui pasteur ya tout il faut to sanzamba banga nzambe. Ouais, biso tout abatu. Biso tout abatu. C'était ça les amis. En tout cas, nzamba lobaka esengeli nde na yo to ça. Esengeli nde na yo yoka, esengeli nde na yo pratiquer. Sinon te ma trop. Dieu a sa part, l'homme aussi a sa part. Donc par na yo respecter, honorer et saler là. Voilà quoi, c'était ça pour Nalelo. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous massivement quand vous le barapet au Sengaka. Et ça soutient na musala o nzama ozanga te ko pambola yo. Ezaki toliket na Monzambe na MDG TV avec la grande dame. Na lingi bino mingi quant à moi na mongi bino mbala sima de bonnes choses. À plus. Au revoir.